C'est compliqué. Papa, allez! Ton nom est présenté. On a fait tout pour sauver ta vie. Mais tu as préféré de rester ici. Aujourd'hui, c'est ici. Va en paix, mon cœur. La mort n'arrête pas l'amour. Je t'aime. Repose-toi en paix.
yeah. Ouais, maman. Et là, super, yeah. Macha. Quand tu es un ministre, là, faut t'en apprendre. Ça va.
Massa.
se pe na biloko nyos. Biloko bimono na kana miso na bomoto na oyo ezangi komona na miso na bomoto. Bible lobi il y a un temps pour toutes choses. Pesa na tangu ya kompuka. Pesa na tangu ya kolela, pesa na tangu ya kosepela. Mokote akoki kotele ba liboso na liloba na yo. Lelo tovandia wapona liloba na yo. Joloba kete mutu auti na mabele akosonga na mabele. Tata lelo za mukolo ya la. Yango tala lelo tozong tovandia wa nzambe. Pona kozongisa merci pona liloba na yo. Soit lokumu ya ete nyonse koleka de début jusqu'à la fin. Lokumu ezala na yo. Na kombo na Yesu. Tobetela nzambe maboko makasi. Tovandi merci, tobeteli nzambe maboko makasi esika ezali biso. Bien-aimés, sans plus tarder, tozo salé la ton abisso. Pourquoi kolongwa na biso bato kende kino na nécropole. Eza musika. Et Bible lobi eza malamu koyana esika ya matanga. Keko kende na bisika na fête. Na bisika na fête, muto akeko mela kobina. Invitation eza ya muto te invitation ya nzambe. Et ngana yoto te ya ma, ngana yoto zo mayele. Bien-aimé, tokoki koboma na pona biloko ya motilité. Tokoki kokabwa na te, mabote koki koboma na te kokabwa na te pona biloko ya motilité. Kala lelo alenga lali, na elamba ba bafo balatisa ye. Mais à quoi bon? Ya koluka kokania motilité po ete lobe kumisa bombo ina yo. À quoi bon? Ya kosela bandeko na yo mabe. Po ete biloko ngo welo kotika ya moko mema ya mote. Na yo kamela yo telo barana. Tufana tambele ya kopedra wate. Rapidement, tolingito yo ka biographie ala. Mbote lisusu. Liwe zali décision nzambe ndazwaka. Kwa nzambe akeli biso nyos azumukano ke lelo tolela le. Oh, mukindenge salema biso mikolo nde bale kifali bakunza biso. Les complets de Kundai. Les hommes qui ont besoin de ça au bâti. Alain Tozole la Lilo, comme on a Alain Moukoko, on a quel blanc. Moi je peux confirmer parce que c'est deux avec ma quel blanc. Alain Abotamine à Kisasa, Abotamine le 27 janvier 1982, Alain Abotamine Ban et Télé. Bango Moubaze Bélé. Allez à Tanguy, comme je viens à Saint-Pierre, à Tanguy, école secondaire à Chitekou, allez à Boti, Ikerlen, maintenant sur Baépié, allez à Zalaki prêt, les 26 au plus. La dernière fois que c'était autodicité, date le 26 décembre. C'était la date sur la février qui pourra ça madame Naï. Mais quand le bani nous a décidé, Alain Azaraki, homme d'affaires, le numéro 2 de l'entreprise, il y a Bilamba, on se voyait, puis Ben Ngombo japonais, il y a le numéro 2 de l'entreprise. Nazan est belé à toi parce qu'elle a moi na moni nenga botami ti na ningi leto lelai et puis Nazan qui m'approche naé ah bah oui bah continuez. Tozolela Alain Ngombo Mukoko baninga na nyonso iso nyonso baya na etondo benga cœur blanc, c'est vous à peu près confirmer que c'est ma cœur blanc. Moi, j'ai un thème à Tembe. Là, c'était il y a plus Oyo entre les conflits, il y a la casquette pour gérer. Et il les faisait discrètement à beaucoup de gens d'aller bien monter. À la Botania, on a ça le 27 janvier 1982. Alain attend l'école pour venir à Saint-Pierre. Attends l'école secondaire à Chitekou, à Zoa diplôme naé. Il a fait beaucoup de projets parce que c'était un petit très intelligent. Mais alors, à Botape, à Zanamouana Igerlen,
Le 26 décembre, c'est la dernière fois que c'est par rapport à Makambouana. Mais Tolobani, Nzambe a décidé que notre vie de Nzambe de respecter Liwa Alain. Ils n'ont pas si main, ils ont Mukano Nzambe. Il était là, c'était lui vraiment, donc il est sapeur-pompier. Il y a un petit conflit, il y a un catégorie pour gérer. Et discrètement, nous avons une transition au Canada. Mais il restera toujours membre de la famille. Merci. Bonjour, bonjour. Ouais, nous avons moko ya bato batanga kinale. Tout ça qui na maths physique. C'est-à-dire na babi batebele bazo benga cœur blanc, ça to za benga jike mukoko. C'est-à-dire azao linga conflité. Jike obiso to mesala ko benga jike. Jike azalaki ako loba siliki. To ba quelques secondes romona ye pembeni na yo. C'est-à-dire muto to bungisi na évité ça de remplacer le sous. Veut dire, la dernier jour, c'était, si je ne me trompe pas, le 18, le 19. Tout ça qui n'a pas de qui vient mon cher, le 26, il faut tout bon ngama, tout qui n'est pas mère. Ah, allez, n'a une minute on a yeso simbate. Jigen, malobana souka mon cher, et qu'on les ganango. Le 26, j'étais surpris. Le 24, Alain Mouké Adaï. Toloba. Tisiko Nazo Kokate. Fana Kenekutu Moussala Men, Alobi pour la motoyo. Toba. A marqué trop. Na évité Moutumoko à Koloba Keno Mabe Alain. Bien que non Moutusoki a Koufi. Mututu azaka na témoignage ya malamu. Mais oyo to bungisi, c'est-à-dire atiki vide munene na kati ya libota ngomu. O nazaka ko na ngaki na loba yangwana. Je vous remercie. Bala Nzambe, alléluia. Ngai prophète Israël. Vous avez presque 2 jours avant, 1 jour avant Alain Koufa. Un prophète mais ma kamnangai le 26 ngabite tozala wana yo penza ndem tosimba makambo wana na prière ngabi sava toyana madame tozala esika wana ezaki pasi donc moi ko se saisir ezaki te tant babenga il a 22h30 bazako benga ngame bazako zwanga te mais la 22h30 de bayo zwangai ono Alain Azana Nangalema. Nangalema est comme une nini. Les lois c'est la benganga pour aller à côté comme la pourquoi. À côté comme pourquoi le 23. Nini est comme une nini. Tout ça me la ranzambe. Vers 4 heures à la Koufi. Nala madame Toki Sangwana Tolelaki Makasi. Fagila ya vérifier là ce qui a solo. À Koufi. J'ai moto vers 5 heures. Ti Nangalema. To komi boeto, tout ni to tout l'habite, oui. Un jeune garçon, bogard, tout ça, Zaki a boé. Yenda Koufi. La bengi ben ngombo. La bi boza po. Prophète Maramese Sili. Tout ça l'andap. Et Zaki passi. Mais moto à Koufi. Azaki polele. Il y a des gens qui ont beaucoup de maté. Si on a un prophète, tout le monde a battu sur la yoka. Il y a un peu de makambo. Et ça m'a fait. Il y a un makambo dans mon thème. Vraiment, paix à ton âme. Rapidement, nous avons une exhortation. Pasteur Didier. Pasteur Didier, s'il vous plaît. Amen, amen. Tobeteli Jésus-Christ, maboko makasi. Tokangi biso na biso tosambela. Seigneur Jésus-Christ, Zambe akabungi walesi.
Na pamboli yo pour nata oyo parce que ça mettre à temps et à la circonstance. Bible Zoloba qui dira une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Voilà pourquoi nazo senga tant oyo olobela biso olobela peuple na yo dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans plus tarder, tosotanga yo banzambe toye awa pona circonstance ya liwa ya ndeko na biso Alain esangisi biso yangwana na nyonso wana esengeli tokumisa nzambe parce que Bible zoloba qui dira une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Yangwana Bible zoloba que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Mutu aza maître ya souffle na été. Or souffle ya mutu eza nzambe nde mutu asimbi yango. Alors lokola ndeko na biso Alain aza na biso te akufi alali ndenge alali wana donc na bata oyo esengeli tokumisa nzambe toyoka liloba nzambe. Amen. Amen. Tosotanga na Job chapitre 1 verset 21 na partie B nango. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bananzambe awa ezali Job mutu azoko apprendre biso façon ya kokumisa nzambe. C'est vrai biso bana na nzambe très souvent tokumisa nzambe lorsque les choses marchent. Tango makambo nyonso ezokende malamu. Tango mutu azwi diplôme d'état. Tango mutu abali. Tango mutu aboti. Bref, tango makambo nyonso ezokende malamu. C'est dans ce moment-là, biso ba chrétien nde tokumisaka nzambe. Mais awa Job azali ko apprendre biso moment ya kokumisa nzambe. Moment nini? Eza moment oyo Job a perdre babiloko na ye nyonso. Bible zoloba ke Job sokotali na likolo kuna okomona ke Job azalaki na ba richesse ebele. Nzambe apambolaki ye. Un homme intègre, un homme droit. Muto abane kobanga nzambe, muto abane ko détourner na mabe. Mais Job Bible zoloba ke azalaki na 7000 brebis. Job azalaki na 3000 chameaux. Job azalaki na 500 paires ya bangombe. Job azalaki na 500 ânes. Mais Job se retrouve nyonso esili na mokolo moko. Azalaki na bana 7 ya mibali. Azalaki pe na bana misatu ya basi. Mais kaka na mokolo moko Job a perdre na bana o azalaki na bango na ba richesse oyo azalaki nango. Ya mwana na nzambe yo mtu oye na esika oyo na liko yebisa yo ke ata oza na ba richesse, oza na mbongo, oza na babiloko ba compte na banque, ko se confier na babiloko wana te, ko se confier na ba richesse wana te. Apôtre Paul a zebisa Timothée a recommandé na ba riche ya ba siècle présent va se confier na ba richesse o ezali incertainité. Pas soit espérance na bango batiango na ba richesse o ezali incertainité. Mais batiango et pas inanzambe. Amen. Okozala na mutu to pe na batu batu ya mbongo bamisu baza na poto espoir na yo confiance na yo ko se confier na bango te parce que mutu aza mortel mais nzambe aza éternel. Amen. Apôtre Paul a dit à Timothée alobi ko se confier na ba richesse oyo eza incertainité. Ba richesse oyo eza incertainité. Parce que ba richesse oyo eza sûreté, eza certitude. Et okoki ko perdre yango
dans un clin d'œil. Mais ce côté Elikanayo et pas Nazam. Nzambe a beaucoup fait. Nzambe a na volonté, a na pouvoir. Moutou a cause à la volonté, ya ko yo. Mais a zangi pouvoir. Mais Nzambe a na volonté, a na pouvoir. Bible que c'est lui qui crée le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Maman oya mema mwana na ye pendant 9 mois na libomo. Les autres la mwana na ye nenga zokende. Oui, japonais, accompagné maman Anto Meranto. On a reçu la dépôt à fleur. S'il vous plaît, aidez Bande Konabiso. C'est facile, ce n'est pas facile, les adultes. S'il vous plaît, Tobenga qui ben gombo japonais a accompagné maman pour la dépôt à fleurs. Maman oya botel biso Alain Gombo yewana accompagné na frère naye Ben Gombo Japon. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Oui, ça douleur et affrontement pendant 9 mois. Pour même moi, oyo babota bayebi douleur. Pour beaucoup la mwana comme na âge oyo. Ce n'est pas facile. Okosomba ye combien? Bosunga maman, s'il vous plaît. Porté, diamanté, argenté, ça n'a fallu rien via Motso. Biso, balibega place rapidement, pour ceux qui m'a donné le temps. Et ça n'est belé à battre au sol à dépôt na bango. Bosunga biso, s'il vous plaît. Madame Alain, aya kosala dépôt ya fleur na ye. Bato sécurité bozana pona ko aider biso, to sala course moko rapide. Maladie et le côté, ma mobile est tiki. Vous accompagnez s'il vous plaît sa facilité. S'il vous plaît, Bosunga Biso. C'est dur.
Enoch a un mot à dire pour la banane. Alain, communément appelé Aline Kizaza, le cœur blanc. Tu laisses un grand vide dans la vie de tout un chacun dans ce lieu, surtout dans celle de ta fille chérie. Mais sache qu'il y aura toujours une place pour toi dans nos cœurs. Même si tu ne sembles pas être là avec nous, que nous ne pouvons plus te toucher, ni te voir, ni t'entendre, nous savons que tu verras toujours sur nous. Tu nous manques déjà, notre meilleur ami, avec lesquels on riait tant, surtout ta bonne humeur, tout le temps joyeux, et encore toujours aussi extraordinaire. Comme tu nous as toujours enseigné, ta bonne humeur, d'être fort malgré les problèmes que nous traversons, nous savons que c'est ce que tu souhaites de plus pour la famille, le bonheur. Nous le ferons pour toi, pour t'honorer, comme tu l'as toujours fait pour nous. Nous savons que tu n'étais définitivement pas parfait, mais nous n'aurions pu jamais demander un meilleur Noko. Je suis certain que tout ton entourage est du même avis que moi. Tu étais un homme incroyable, dévoué et là pour tous. Tu vas nous manquer à tous ceux qui te côtoyaient et qui t'ont connu. Nous garderons toujours des souvenirs positifs de toi, des blagues, des soirées passées à tes côtés, ta gentillesse, de ta générosité et de ta grande âme en général. Comme nous l'avons toujours dit, vivre dans le cœur des êtres chers, ce n'est jamais mourir. Tu seras et resteras éternellement gravé dans la mémoire de tout un chacun de nous. Nous t'avons aimé, nous t'aimons et nous t'aimerions toujours. Merci. Les amis de Ben Gombo japonais. Les amis de Duis Ngombo, s'il vous plaît. Les amis de Duis Ngombo, pour Poussani rapidement. Monsieur Pati Lola et Depol Kassongo, condisciples du groupe scolaire Titekou 1. On va se dans la ciment. Monsieur Pati Lola, Depol Kassongo. Les amis de Itaga 66, marché central. Tosengi famille Mukulumani. Famille Mukulumani. Messieurs Pati Lipula, Monsieur Pati Lipula, Nassima Yabakuza.
Nassimaya, mais c'est pas Tilipula. Tosengi famille, Lousaïla Dio. Entre parenthèses, Géraldine. Belle famille. Il y a Alain Gombo. Parce que ça la dépôt à fleur na bango. Famille Lousaïdio. Entre parenthèses, Géraldine. Tosengi bandeko ya Judo Club Centrakine Alain Salaki pe Judoka Sika dépôt ya fleur na bango Judo Club Centrakine bandeko ya Judo Club Centrakine Tosengi le Judoka Judo Club Centrakine Salaki mutu alingaki conflicté mais soki osali erreur osi morote na yo Judo Club Centrakine, merci. Les amis de Alain Gombo, Kisasa. Les amis de... Rapidement, tout cas, il y a 5 minutes, il y a Pamba. Belle famille, il y a Alain Gombo Kisasa, famille Milano. Rapidement, Nassima Labango, les amis de Alain Gombo de l'école. Rapidement, tout ce a 5 minutes. Avancez. Adieu Alain Gombo Kisasa. Nous te bien Benjamin, Tokobo Sanayote. Nous te linga qui conflicté. Rapidement. Famille Massamba. Tozobenga famille Ngombo. Famille Ngombo Mobimba, famille Ngombo.
Famille Ngombo. C'est dur, ce n'est pas facile. Famille Ngombo. Famille Ngombo. Famille Ngombo. Adieu Alain Ngombo Kisasa. Tokobosala yote Alain Ngombo Kisasa. Japonais Azolela. Adieu cœur blanc. Moto Yalinga qui conflitait. Adieu Kisasa, adieu Alain Ngombo. Merci, merci la famille Ngombo. Oyazala qui n'a venir pour la famille naye. Merci mingi. Toyokana. Na pesi la kombo ya famille paternelle. La kombo ya famille maternelle. Topesi basi patu nyonso baye. Kosunga biso, koyonga biso mawa. Na liwa ya mwana Alain Ngombo. Topesi bino merci mingi. Na nyonso bosali physiquement et moralement. Na yango tanga ezalité. Kozonga na bino toyoka likamo moko te. Na moko moko na azali. Toyoka ta likamo moko te. Tokende kotika nzoto ya mwana kozonga na biso ezala na maboko ma Yesu Kristo. Alain Ngombo na yebeli maladie te. Aswaki motute, aswaki libumute, alela likamo te. Mais accueilli subitement comme ça, Nazali comblé de mal. Merci.
Oui, oui. Est-ce que vous avez la décision? Et le salaire, Voilà, très chère famille à Papa Mbombo Alain. Nous voici arrivés à cette dernière physique. Nous allons confier encore à la caisse, nous allons faire la descente. Et ensuite. Mtamatata wasali oboye kotika ete yaya ali ngumbu mokoko nga mama na robele kaka nde nayebisaki na morke okabone pasi ya age oyo te likambo te yo okei tokabwani me ale oza mwa mobali ozaki judoka ale bunda bitumba nga na mona yango kotika moto oyo asali yo boye te moto asali yo corne moke po yo kufa na age oyo koki te en tout cas Alain pardon nasengi epai na yo nalingi namona mpe nalingi na vivre justice ya nzambe esala bunda bitumba kotika te omoni kaka ndenge tokundi yo awa ndenge tozopesa mokongo oyo ayo mpo bandi bitumba bango mpe bakokende kaka ndenge yo kei soki ezali kote ya bakamarade to bato nga nayebi te kote ale adieu me nalingi nayoka sango na yo ya nde yo osalaki mpo motema na nga mpe kitake baoyo basalaki yo ke bango mpe bazolanda yo nalingi namona mpo ngai mpe mpa na kozonga monoko na nga eza ya kolala te nakobetela bato kosaka kaka mpo na yo yo mpe kende kobunda bitumba ale konimba te kolala te kosalela mutu te okokozala esclave ya mutu te okozala mpe ntaba ya mutu te mutu moko te kosala sacrifice na kati ya na bomoi soki asalaka makambo na ye ye asala sacrifice mpo yoki kosalela ye kosala yango te nalakisaki bino nzela ya nzambe epai yo okei zalaka na nzela ya nzambe nalingi namona epai yo kosala na loboko ya papa. Allez, adieu. Merci. Likambote. Allez, adieu. Papa, papa, les capotes papa, les gens papa, les comme les Ah, c'est des tables compliquées. Papa, les. Ton nom est présenté. On a fait tout pour sauver ta vie. Mais tu as préféré de rester ici. Aujourd'hui, c'est ici. Je t'oublierai jamais. Va en paix, mon cœur. La mort n'arrête pas l'amour. Je t'aime. Repose-toi en paix. Bye, allez.
biso bayami toujours toza na mosala na bango kosucira wasali malamu nzambe mwasi oyo monaki okomona foto nzokamala mama ndenge alobi ayela yango etaki yo ker blanc ker neza finire ogane komao yafoto ampe etinere toujours nabosana te naopeleka po tosala to etongo baentreprise esi tozala entreprise mokola tolipaka mbongo na ye tosomba toyei bongo te ezali tosomba baplace tovanda badango netisaka awa donc la chance de chance de continuer toujours se battre comme les gars qui Ah, Kizaza! 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 Sambela, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sambela, s'il vous plaît. Kizaza! Kizaza! Mon chou! S'il vous plaît. Kizaza!
Thank you.